c'est. Les Zamakambo, les Zamakambo Azakala, tu as déjà na Souka Yambola. Na Sina Zominanda. Ozomonangate. Ah, yo le but que on a la lamba ate. Siko le lo siko eza le 31. Maintenant so ba lamba siko on a la lambi na ngate na soma ibilo te pona ibi so kenda na oto oliani. Mais poto ko lamba na ndako eza obligation te bien monter na poto. Bon va restaurer toni na ba centre commercial, na ba centre ville. Ou biso to kino mo to sala ko on est na restaurant n'est-ce pas non? Mais Josco na evana va ba ko makam so. Ba suka kuna di. Kabangoni. Zakalaha! C'est Zakalaha Mikolo. Zakalahande. Bon, nazomi na ndako. Ozomi na ndako, eh bien, ba fanatique na biso, bato bolanda biso, to saleli bino ba merveille, to pesi bino ba merveille ya bonne année l'an 2025. Nzambe na lola azala na bino, nzambe abomba bino, nzambe abatela bino lisusu mingi koleka, bo continuer ko aimer biso, ko soutenir, ko liker. Toza na besoin nango et puis tolingi bino mingi sengombi yanga yo mola yo donc tozo pesa bino ba merveille l'an 2025 oyo balobi nga bona biyo pesi vraiment nga mère W esengombi ya yeyo jamola yeyo Zakalaha Mikolo yo babi yango nde ezoniata na circuit na biso ya TV plus groupe Salongo. To sengi bolanda biso en tout cas meilleur vœu na batu nyoso bazolanda bolemba ko like te botia ba follower nyoso botiaka surtout ko like bolemba te bo partager parce que mon groupe Salongo ba message maté yande maté ya ngoni mdeyo sala ke mboka na biso ekende liboso bo continuer to te ya parce que maté côté partout ba bi komweza munene na kasumbalesa na minembwe na luozi na kipesi na maindombe est-ce que maman so aza madame soki babinga nini mère ville ya kitoko babongisa na côté ba mbudi ya mbudi tobibakala olimbisa bisi tobakala donc voilà ike ba merveille ba bonne année nzamba bomba bino abatela bino on vous aime on vous porte la dans nos cœurs merveille bonne année bonne année